Voilà, chers internautes, merci pour la fidélité surtout. Tu peux suivre nos te belé au total abisso Kinshasa Mobimba. Toza awa na victoire na Matungé pour 20 ans jour pour jour depuis disparition ya maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga. Famille eza awa bandi ko musu baye pour na ko vraiment ko honorer mémoire wana. Il y a un grand nombre d'États africains, congolais en particulier. Voilà, tous allez awa, tous les bamakamune les kakalamingite mes et banda et puis beaucoup de na déroulement makamune sonné les banda na mutu tina suka mais tout le monde nous tous baptiser vraiment qu'est-ce qui se passe mais quand les concernés va expliquer biso problème ezali et wapi na bagent de l'ordre na famille ba tous allez awa mais en tout cas parti salé ba foudre merci na caméra. Merci de la fidélité, merci pour notre boulot. Mais vous allez la brancher, vous allez Tindika télévision et Katakate pour vivre l'intégralité. Il y a messe et après, pour ça la conclusion, il y a l'image Nabiso. Merci, à suivre. Oui, bandeko batali, tozi information avec tension et malamuté, tozo comprendre que bangalobé comme belé. Il semble que bada ko empêcher les messieurs à la tête. Nani atindi ba policier ba ko empêcher messieurs. Tozo réponse à mango to ba makamezo le kanenge nini awa toza bongo na Saint-Joseph hein. Saint-Joseph ya na Matungi awa na victoire pinda et c'est ka makamozali toute la précision parce que tout le monde a clarté le roi du Zaïre fallait ba donner ba honneur nyonso mais il semble que non mutumoko menoir moko zali et d'autres bakal mais c'est kamala muté ndeko mbote nayo mbote papa zotala o mokili mobimba o ezali chaîne Tindika international to linto yeba toye awa na ndenge pena ko couvrir l'événement tant que bana ya mboka mais to moni climat eza malamu te yebisa batu ba otala na monde entier ni zo leka asika papa boyebi ke motu o toye lelo pour na 20e anniversaire na ye aza moto a instaura pluralisme na kat na mboka o etangami makambo ya parti politique. Alors bino nyonso boyebi yango lelo eza 20e anniversaire na ye. Partout dans le monde, ezala na Belgique, ezala na France, ezala na États-Unis, ezala na Maroc. Il y a certaines autorités, il y a RDC. On a un moment où tous la baza sikoyo na Maroc, na Rabat, bazo sala mes kaga na liko na maréchal. Biso pe o totikalaki. Tu crois que les biso nyonso RDC que nyonso te totikalaki peut organiser mes pour esalema awa. Mais un certain ministre oyo azalaki na kati ya idemo lelo a commis na majorité. Hein? Aye a boy que mes esalema ne atindi ba policier ba eko intercaler mes et salemate. C'est pourquoi au moni ba dispute entre biso na ba policier de telle façon tozo yebisa ba que batika mes et salema parce que biso to dans problème on tout est toye tozo kota directement na kati na église et puis mes et salema. Bino moko bo moni ndenge climat izo zala motu moko abimisi mobulo ezate sauf ba policier ne ba lingi ba ya ba intercaler mes et salemate. Et cause la raison ni na un ancien CG na bino non comment écoute na Yé aza secrétaire général ya Idemo. Bon, yé na façon na yé Idemo aboyaki makamuna parce que yé akei kokota na makambo etali dialogue oya Semiko. Lelo a comme ministre. A comme ministre or Idemo aboyaki makambo wana. Idemo aboyaki kokota na kati Idemo aza na kati na opposition jusqu'à moment oyo tok préparer élection normalement binomoko bomoni makambo kenaki na Semiko jusqu'à lelo ba accord na bango bazo respecter jusqu'à mona ya poto ekoti na kati bazo landa penza ndenge o accord elobamaki na Semiko te. C'est pourquoi Idemo aboyaki au moment où nous parlons après mes biso toko vanda toko yeba ndenge ni toko kiko sala transition sans Kabila. C'est pourquoi yé asia kei na yé a gonfler effectif ya majorité atika na majorité atika biso Idemo to evre na ndenge na biso. Sikawa na yebite ndeko Félix Tshisekedi asengi unité ya opposition pour na bit moko pour na makamotali
qu'on changer, donc l'alternance. Est-ce que Bino Mbela wana boyoki yango, soki boyoki yango position ni bozui? Ndeko Félix Tshisekedi idemo azalaka na ye tout le temps. S'il y a réunion, s'il y a concertation, nous sommes au Ndeko Félix Tshisekedi azoloba ezaka a concertation avec idemo. Et avec l'alliance, tout ça, l'ensemble. Et ndenge biso tozo evre nango yangwana. Et c'est pourquoi au moni ndeku oyo alingi angote akeye na idemo sous couvert ya idemo, c'est pourquoi zo lingate idemo comme tel et salement ndenge wana yango ozo mona ba difficulté za. Donc merci monsieur beto salama quelque part na Gombe. Wana nani asalisi yango? Ezaïe alobi ki ya sala yango mais normalement ce n'est pas officiel. Autorité morale, il y a idemo à l'occurrence de Mobutu Nzanga de ayebi yangote président national Giala Mobutu ayebi yangote et même notre bureau membre ya bureau politique ya idemo bayebi eloko wana te oyo awane eza officiel bango tuana tu natangi bangonde bayebi yango. Donc siko kuna banani ba appuyer côté kuna azu banani ce sont des majorités nous a invité bango ba ko kende kuna hein, ce sont des majorités c'est clair. Bato majorité ne ba ko accompagner kuna mais biso to organiser nini na biso awa mes motu nyonso amonaki ayebi valeur ya Mobutu aya a participer na mes na elongo na biso. Okay. Siko message ni ba policier ba yeli bino ba ina mukana ni document ni ba laksi bino ke o ba yeli a jusqu'au contraire bazata na mikanda mokote ba brandi pe mikanda mokote balobi o ba kondi balobi mais c'est ça le matin mais c'est zaka ka moko na Gombe mais aussi autant que partout il y a une semaine biso to pesi na ba presse ba communiquer que mes ekosalema awa mais oh ya Gombe et ko bimakaka lelo na tongo yo biso to yebi yango ti. Alors basango ba pesa autorisation pour la messe. Basango ba ko pesa ba pesa ki autorisation et puis ba ko célébrer messe lelo bino moko boko participer boko mona. Après messe tu connais wapi? Après messe protocole oyo ayebi a ko pesa bino communiquer o etalemi après messe. Merci beaucoup toute la soirée ni messe le katina suka. Merci beaucoup. C'est le maréchal Mobutu. Mais aujourd'hui, il a des héritiers qui essaient aussi de faire, comment dire, asseoir cette démocratie. Malheureusement, jusqu'à présent, on est en train de patauger. L'époque de la dictature. Aujourd'hui, lui-même, le maréchal Mobutu, qui a comment dire, proclamé la démocratie dans ces pays, il nous a laissé cet héritage de la démocratie. Malheureusement, on est en train de patauger. Dialogue sur dialogue, concertation sur concertation, tirez vous-même la conséquence. Et sur le plan social, manger, habillement, transport, location, des familles. Le social ne suit pas. Le social ne suit pas. La crise, elle est là, elle se voit
Elle est nue. Hein. Merci. La crise est là, la crise est là. Comment va le bilan 20 ans après le bilan selon les années? Bilan, Nérémi. Bilan, il y a gouvernement actuel. Non, mais on va place dans le côté. On va poser à qui des droits. Ngai nazolo banayo qui est. Oyo maréchal Mobutu asala. Ba oyo ba bota makatanga Mobutu. Ba monaki yango. Pe ba ils ont monati les loyo. Mais ceux qui ont ya bandeko asikoyo, on a fait que nous poser pas na bango bango débat pe so yano. Na motu na wana. L'unité dans la mboka, solution ah mais écoutez, pour ce point de unité, besoin que ça puisse être na pouvoir. C'est bien au peuple, c'est à vous. Parce que pour les banding il y a majorité. Alors si vous votez biso va hériter en maréchal. Et tu que c'est bien au kimia. Est-ce que va hériter en maréchal va uni? Mata tes ala na bisika nyoso atana ba famille na biso na banda kuma ba nungu entre bana pe makama mike sinon dans l'ensemble so nga za moto ya un père baninga idemo ba SMS singa ona yet ko to biso tout to va na ndako moko mais ba chambre ne kuna idemo ha chambre ne bo un père ou chambre ne ko mais biso tout to ba mobutiste si vous avez ini to ba police na porte te ba empêcher ah wana faut tout na ba organisateur nga pe na eka lokwa ne baninga tout ba yo pour na cause nga messe ya maréchal te écoutez biso nde toyebaka ere moko toignoraka ou bien éviter to tobosanaka na niveau ya Afrique na niveau Afrique il fut un moment que Mobutu a été considéré comme le président de l'Afrique. C'est un grand homme et il restera toujours un grand homme. Qu'on le veuille ou pas, Mobutu restera toujours un grand homme. Et on est là, ses héritiers. Les héritiers politiques du maréchal, on est là. Ok, alors votre question, bon, bien mon boyebi conditionné maréchal à Kendaki, hein. Azaki pe na maladie so pena azaki tango azaka nzoto ne kolongo no na kanzita mususu nde situation to nango lelo te makamoto esami kuti azaki de na maladie lelo nzamba bengi ye eza nzela batu nyonso mais lelo na Kenya Uhuru Kenyatta azakuna tata na ça fait combien d'années après papa nae un jour ezaki gatu biso ba mobutiste to récupérer ta situation to récupérer comme biso to ba to unité to ba to ya kimia. Sa unité sur toute l'étendue de la République. Maman Mbote. Mbote papa. Nga nazali mwana idemo. En plus nazali mwana ya zanga. Naza mwana idemo na bandi na parti politique na amukie. Depuis zanga yaki na mboka na biso 2005 nazana ye na kati idemo na changa lelo na koma lokola Kondifa mama présidente ya mama. Ya Kondifa. Sikawa toyaki awa nungu ba policier na porte ba kota be messe kozala te toyoki messe komi mibale musu na gombe musu wawa to suki sikuwa kwa moni messe libandi déjà mais ngana ebite makambo messe ya mibale ngo ponga na bi messe zaka moko na Saint Joseph ya Mobutu famille biologique baza na Maroc et puis famille politique c'est à Saint Joseph c'est tout. Et bon, on va pas messe kozala te na moni basango ba koti messe bandi côté kuna mais ngana ebi na ngai te côté kuna ba babi akena Notre Dame même yo moko journaliste au tukula c'est na Notre Dame nineza na Notre Dame messe zate na Notre Dame messe zate yo moko ba journaliste bo sopani abebo pour nous ba pandi sango ceux qui ezaki mi balé mais tozo mona division ezao mais bino nyo surtout bozawa ba chaîne makasi ezali siko messe ngo eza wapi nani yesko ya kuna ya gombe toki bani na peser de tout son poids na mais ngai na ebite nga na ebeka kaka messe ya famille politique eza na Saint Joseph famille biologique ezali na Maroc o nga na ebaki c'est tout na ebi mama messe musute wana zolo balanga donc ce n'est pas Koloba qui a gagné, c'est-à-dire c'est quoi? On est confirmé, on est réfléchi. Les journées où il y a Mobutu Akufaki. Mobutu Azalo Kola Mutu Pamba Pamba Te Poto Sakanaye, Aza président Moko Sakane, parce qu'à ça les belé dans beaucoup.
Mobutu asali makambo belé na mboko ngai nazani en 1979 naza na coup na botem na sera Mobutu nazana ba souvenir belé batongi stade lelo martyr batongi Kamanyola na misu nanga na eko kuta pont maréchal na misu na tozotanga même la classe tozosala ba animation politique na classe donc azaki papa moko bolingo alakisa biso bolingo mingi et puis na yebi ba meeting akobenga bana na école ya sangisi école ya Kinshasa o meeting na Kinkole lelo ngana mona ngote lelo bana na biso bakomi lelo mawa ba vivre vraiment bolingo président de la République. OK, donc tout le bagage pour gagner la Messi on est bani. Ah, yo mo ndé mutokoloba. Miso zo mona pose avec les pété. Merci. Merci. Après Messi penabi que moi eloko plus ezali. Ah, on est en raté. Ezanga nini mais biso za Mobutu. Retour à l'authenticité. Ah, donc maman il faut à la maman là on moni maman la makambo on sait que ça. Là on moni maman la makambo. Pour Mobutu alobaki otumboli Mobutu otumboli ba maman. Là on moni maman na kati ya makambo pe maman lobi. C'est que makambo ngo zandeni. Il faut comprendre. Bi. Ekoti. Merci. Le cas wa bino boza musika ya mboka mais je vous dis polémique eleki na ndenge mukete. Est-ce que Metz est kozala to ekozalati? Mais je vous dis, et comme ma téléphone, André Kimbuta, intervention par-ci par-là, pour na Metz ya Mobutu. C'est vrai, Mobutu est qui grand prêtre, mais je sais nga unité, ba Congolais, faut tous la uni. Sans unité, ma kamiko simba kate na mboko. Même si on comme ministre quelque part, même si on comme gouverneur, mais il y a baka source, il y a baka base, et ça ira bien. Il faut changer la moitié. Mais selon l'information sur place, c'est Nzanga Mobutu qui a intervenu. Nzanga Mobutu a bengi vena André Kimbuta a lobby mais un père de Bissoti. Mobutu n'est papa na Bissoti. Il demande Bisso. Bisso bana Mobutu lobby matanga awa. Mes awa wapi na matonge. Et quoi Mes yangoyo e bandi kuna na Gombe. Il paraît qu'il s'embête, il dit Banile, mais c'est Zati, mais c'est Yango. Après Metz, entre frères et amis, le choix est le choix est clair. Moi, je suis quoi ici, mais c'est Bandi. Tout ce qui est à suivre. moto andenge wana mabusa na kaite wana ya liboso yambisa moto wana asakrifie bolenge boye asakrifie ngonga na ye pote asala te biso bazaikwa to bakongolais ndenge kobenga ngo tozala libota kaka moko Oye babonene ya bozali bomoko na mboka yango wana koyeba valeur yango babengaka identité nationale na ntango wana okaya sentiment dans la vie retrouvé mais bozomona adversaire azokanga yo kaka ntango azokayimelo ya kozoyeba osokona mokongo makasi tokobeta na Guinée na Angola, na RCA, na Gabon. Mais na tango wana bazo respecter biso wana surtout na tango wana équipe nationale bana basi bazo na coupe. Ya basketball na série ya Balinga, Nguya, Petit Poisson. Ba équipe comité basket. C'est une grande fierté. On wana kuswa et sengeli moto moko azala wana pote asalisa bino du nationalisme. Peu y a moins petit à petit pour que jamais hypothéquer mon cannabis. Et tout bawana de banca, bakabola mon cannabis, baza ipena mon cannabis, baza kira mon cannabis, bambo mettre le kaka kana de tene zana, qui kana fait à mabele, ils ont été bani de l'hôtel. Ils ont été bandakala. Puis, quand on a fait la bataille, il y a pas de la mission, il n'y a pas de bataille. Nani, Zaïra, Tatabo, et Kolobo, Okosibo.
on a dit que pour la les amis Tata Ouana Maréchal Mobutu alobaki na biso mpona ekolo na biso tozala monoko na koteka ete mpe mayele ya biso etumana ya kasi yango yango mabe mobabe akokola abakos te sokoto basoda apena après que c'est tout parti mais on a tout ça avec la discipline mais à cette émission on va tout dans leadership il y a un bâti Zahir les aides comme nous Kalisabo nous pour voir alors d'RTC le Makaka il y a des étages à valeur voilà peut-être il y a ça là à Kabou andaki tozala kosakela eloko ezalaka monene na afrika azala koka mboka na biso ezala leadership ete positionne tokaka ya misala kokendaka objectif 4 première place oui deuxième place peut-être troisième place non c'est non pour dimanche. Va toujours plus haut. On est inquiet. Par vocation, nous sommes appelés à grand pays dans cette Afrique. Par vocation. Pour aller, parce que nous allons dans le monde, nous allons afficher ce monde, au Bénin, nous allons bateau, panel. Voilà, il y a des balles. Vision ya monene ntango asalaki boulevard Lumumba na ntango bainaugraki yango ezalaki boulevard le plus long d'Afrique ntango asali barrage Kinga ezalaki po ezala barrage ya monene na Afrique yango na ntango wato bande komona leadership wana tozalaki koyembela ye ngapi nabinaki akokangala kote lelo nabinaki Tumuyandele mabukwe, tumuyandele mabukwe, Cité en Séré, Santiago, Cité en Séré, oh Santiago, Barage Aïda, voilà ça, dans son petit bateau, Barage Aïda, c'est la grande on a préparé, nous avons soutenu Makambo ya Malamu et Salma na Boka. Boboto, yango wana ezali makambo manene ya tika bomoko ya mboka bomoko ya bisoka mpe azali koluka alingi te bokambo ya bazaliwa azali kolukaki oka naza mokonzi mais médecin naza moka mais médecin personnel na azalaki kolobe mokongo docteur Djoum or médecin aza mpenza moto oyo ozali na confiance olandinga cuisinier na ye abime tosala bato baza mpenza pembe ntango moko bazalaki na maître na ye alobaki na biso mpona moko ezala moko efo ozala libre olobe na bazai oke na shaba ozali na mboka olobe na bandundu okei na kasai ozala na Bye.
Seigneur, nous te prions, sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit, car devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta... Souviens-toi à présent de ton homme serviteur, Joseph Désiré. C'est ce que tu dois avoir. Que tu as aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
conseil à présent Mobutu oui aux hommes ngonga na yebaki te Miss Rubanda na ngonga batiaki na mokanda epesa ye mwa mozeketano sikoyo na longwe nazo vanda na Sainte Catherine de Sienne dans Binza Gramalik le temps na ya nzela wana rokita esalaki mwa nkokoso ya na sengi bolimbisi to continuer lutte pour la unité à Mboka, to continuer lutte pour la unité à pays, unité à la famille politique, unité à la famille biologique. To kabwana raté. La désunion ne va pas nous faire grandir. C'est ça le message. La grande leçon que le maréchal nous laisse, c'est le combat pour l'unité du pays. Une seule nation, des grands leaders politiques, et l'unité de sa famille biologique, l'unité de sa famille politique. Parce que l'image du maréchal, c'est d'abord la lutte pour l'unité. En tant que moine, vous avez prêché l'amour, la paix. Donc dès qu'il arrive au pouvoir, il a restructuré l'armée. C'était les forces armées zaïroises. Il a envoyé nos jeunes militaires dans toutes les académies militaires du monde. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Grande-Bretagne, je ne parle pas de la Belgique, l'Allemagne, la Chine. Et il a constitué une armée très forte. Vous parlez de la déception, ne pensez-vous pas que... Est-ce que je peux terminer? Donc, et il a créé ici une armée qui est crainte de tous les pays limitrophes. Il était impossible qu'un seul centimètre du territoire lui échappe. Et rappelez-vous qu'il est allé, entre autres, placer Buyoya au Burundi. Il est allé sauver Biarimana en envoyant Maele à Kigali pour chasser Kagame. Vous voyez, à l'époque de son temps, le pays était respecté et était resté uni dans toute son intégralité. L'intégrité du territoire était préservée. Donc voilà, alors c'était un homme qui vivait dans le souci de préserver à tout moment l'unité nationale, l'intégrité du territoire. Et moi je trouve que cela, c'est quelque chose de formidable. Et nos enfants et nos petits-enfants devront savoir qu'ils ont eu dans ce pays un homme d'État, un grand chef militaire, un homme politique hors du commun, un grand leader qui était craint dans le monde entier. Mbote papa. Ouais, ouais. Ngai bana Mobutu akufa lelo gane na yoki basangisi biso ba jeune to akolela Mobutu to akorendre hommage ya mémorandum nenga kenda 20 ans déjà banda kenda tout cas na écoute ngai na ebi na Mobutu na bana ko kenda na avenue de la justice kozwa frais scolaire kozwa ba carton ba cahier ba rouleau ba uniforme na compte ya papa na biso pour na biso bana papa na ngata simple fonctionnaire série wana na 1000 je crois 1989 90 91 92
Tu vas rentrer scolaire en compagnie. Oui, mon bout, tu vas rentrer sa bisobana. Et moi, Koufa, et moi, la sous-souté. Maintenant, rentrer mon robot et Salamaka. Qui nous le. Tout le monde est en côté. On dit pour le bambata. Le lot n'a qu'à rendre sous papa Nabiso. Hommage. 20 ans déjà. Et ça, Nabiso a passé. Tout ça, on a passé pour Mogon, notre Mokendela. Et ça l'a raté. Quand la Tébara un Zahir est égal à $1. Le lot de Romona, $1 égale ils ont dit 10 000 francs congolais, 15 500. Et ça a raté. Et ça a raté. Rentrée scolaire en Ozaki lundi. Mais si le lot, Banana Bandigo qui n'est pas quelle cité. Banana qui n'est pas quelle cité. Et ça a Banana Papa Banana 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 Assemblée. Banana ministre. Ne pas que ne pas quelle cité. Moi je suis diplômé depuis l'an 2001. Je suis breveté chauffeur. Nous les anciens journalistes à l'époque de Maréchal, on doit faire. Mais ça est raté. Tu as un contact. Comment on va contact? Ngabia, moi n'amboka o. N'amboka o. Soza muda gouvernement ya majorité te. Ah, on doit musala te. Mobutu ko do pona nete. Ndeba betezo histoire. Mais hier, bango ne va pouvoir ponaka. So musoela longo musoela koti. Muluba oyate musakata oyate. Atomoni aleleza nini yawa. Le toza 20e année à président et Mobutu akala bonga mwana ngaiti. Na mwana ngaiti za 20e année pendant que fana na 2000 les loso 17 20 ans. On a loba. Quand est-ce que les gens pendant kala les 4 les loso les 11 les 10. Non parce que on misala pété. Oui papa, mbote papa. Mbote. Message na yo eza nini par rapport à journal le journal les rappelé nini. Ngai nazali parmi les anciens journalistes aux formation na TNC. Biso to cela reporter na président na scellé coup de dernier reporter tanga utaki Suisse tanga malade biso ne pas tokene ko yambaye car la reportage wana tawe to kana TNC biso nde alors tant on a mona que communiquer l'équipe yango nae pour na l'ex quand même que azai quand même un grand président biso to bala to lia bambongo nae faut to reconnaître tant on a mona qui photo ne salinga sengo pour na ko passer vraiment c'est un grand maréchal pour biso to zaki tant on le biso to so landae ça nous faisait plaisir même commander la qui biso ba to ya mamande la tinda ngai na parmi ba grand journaliste lokola ba politique bangu to kene ko yambaye na kata RTNC. Mais RTNC à l'époque tout le monde qui okoma qui RTNC comme ya maréchal banda tongo tipoko ko bien na obina ba information en position qui peut moi passer est-ce que et comment la télévision unilatérale. Bon wana ezali mabete parce que toi kana parti moko ezali parti unique. Bon parti wana ezali ka moko. Ceux qui partent les armes encore comprenez que nous sommes africains, les gens qui sont obligés quand ceux qui viennent mes alliés, il faut être ça la reportage. Pourtant on a la chaîne qui est belle. Puis tout le monde est parti politique pesa est belle mais journal est là tu vas vraiment te puis va conserver tout le monde bango awate n'est pas quelqu'un mulumba. Bon moi ni battu sur vivre en temps Mobutu batom sous délégation sous na Maroc parce que anniversaire penda et ça mis à kata Maroc et c'est à Koufa ikuna. Alors ba grande personne on peut même pas les autres qu'on reconnaît papa Kengo papa Ngulu par exemple au tika la terre délégation ba gagner na Maroc bon délégation awa ba te belé pe ba zo ki ba invitation bon ba yete ezali obligation te mais l'essentiel que ndambo ba to moni ba gerengo ba yawa vraiment ezali reconnaissance pour na biso 20 ans passés maintenant bilan ni le pesa na momba au 20 ans après Mobutu bilan ezani selon yo journaliste bon pour nangai na moni que siko changer mes côtés par exemple du boulevard. Quand les gens ont 4, 2, 3 bandes, mais si on a 8 bandes, c'est quand même un grand plaisir. Et ce que je reconnais, c'est que tous ceux qui sont nés, qui sont Goma, qui sont Matadi, qui sont nés, tu es libre. Vous comprenez? Il y a quand même des souvenirs qui ont parlé du peuple, stade de martyr, ils ont quand même honneur pour Nabiso. Mais si on peut, le roi, tout le monde a une relation, M. Zali, le commis miné, le boulevard, 8 bandes. Vraiment, ça nous fait un grand plaisir pour le nouveau président. Mais c'est les journalistes, c'est une question, Moroboye. Mobutu a tiré $100 na combien? Bon, tant qu'on a parce que ça fait déjà 20 ans, c'est déjà beaucoup. Hein. Je ne peux pas avoir une idée fixe. Mais $, les éléments à payer. Ceux qui ont commenté à faute na mutu, parce que bon à payer. Na papier vous la sur côté, ba kamati net na Chine. Ceux qui na Chine, ba kamati bon en Chine, yen ba pêcher au $. Mais pas la besoin de compter $, na bango. Il y a pas mal de précision fixe.
Tout le monde peut changer sans frère mon anaté. Bien sûr, mais on est allé pour la moto à gérer banque centrale. Nous avons bien kalana bien c'est pas gérant. On est allé gouvernement, c'est allé sur banque centrale à gérer bien. Valez la bise. Merci c'est. Le mboka est comme ya bakuluna. Mboka à l'époque ça qui bakuluna té qui chasse ça qui la belle époque mais qui chasse comme qui chasse la poubelle. Salité sur le plan politique vous tu le battre. Donc moyen pour tu dois même makambu ya maréchal Mobutu to boye zaté. Parce que surtout sur le plan politique, ba de belé ba la majorité, ba na opposition. Tout oyo kaka na salaka na jeunesse un peu maréchal Mobutu. Oh nazalaki na IDPS c'est que donc batou wana mi balé to kobosala bango jamais na mboka o. Donc il faut erreur surtout na badate yo bango bakufi réflexion il faut ça la répéter ça la ramesse surtout zo bosa na yango ndio moni makambu ya mabe zo kota na mboka au moins si les plein sport yango moni même chèque comme na sportif bon il faut reconnaître mutazo sala bola muna kati bola mwatala ya bango il faut to reconnaître ba mubutiste ndeti banani absence na bango ndeti nani yo yebi ndeti nani parce que o ba ye wana ezali réflexion ya maréchal ezali pona idemote ezali pona parti quelqu'un qui était ya songolo pakala ezali pona ya maréchal donc batu bakoya wana o bazalaki na maréchal biso tozabana mais bazalaki parce que tomoni maman Nduzu ya Mbombo tomoni papa Konde Villa Kanda tindi mutu ya zalaki te na Kinshasa oza journaliste ceux qui est ministre excellence son excellence mes respect ceux qui azo boya makamulelo ya maréchal Mobutu wana zaye moko bongo mwana nyoso to ndimaka papa loyo luwanti misae kaka Mobutu nanko pour participer na messe à Saint-Joseph to pesi bino merci mingi to moni ke bozana bolingo kaka ya maréchal Mobutu maréchal azaka toujours kanda motema na bino mais bao baete bango pe bakokufa bongo so basali bango ne bango basali muni parce que to mona même so ko telemi bembezo le ko fanda ki telemi il faut honorer mutu akufi non il faut osala pe reconnaissance na mutu asali malam so oza reconnaissance to ingrat yo moko yebi switch nao Mobutu papa Mobutu azalaki na famille na biologique azana bana na ye azana bandeko ne bali moko lelo bazana messe na Maroc na Rabat donc makambu ya corps Mobutu est une famille biologique ce n'est pas nous les femmes politiques.